Bonjour, bonjour, na ba abonné sur la radio télévision. Tu es libre sur la vie, non? Tu peux bonjour, bah oh non sur bah pour la radio télévision comme chez nous. Andeko, toza na biso, tozali toza bandeko. Makambo eza ebele tosola na moni bah une semaine na masala sur émission te. Nzoto eza kotungisa moke, mais tokozongela ba émission na biso nyonso. Yango na tina toye kosala live oyo ya koyebisa bandeko nyonso ke non toza toujours to changer te, toza toujours na radio télévision makambo ya bien ezali to avait dit tozobanga te e tozobangisa te, toza na biso ba oyo nyonso bapona radio télévision comme chaîne na bango partout bozali. Radio télévision eza bien, nzambe osala ba merveille na toujours to continuer kosola na bino kandi bopesa biso batemps tout moment. Ba abonné nyonso ya radio télévision, ba oyo basa abona, ba oyo ba participer na ba live na biso, toza na posa na bino toujours bozala kala mingi te tokosola makambo ebele bamakambo oyo toleka ebele ebele ya libération ya évêque Mukuna tolobeli yango te. Oui, toza na nzoto ezalaki bien te, makambo wana tokosala analyse nango na suka. Tosalaki ya nani ya honorable yango ekasange, tosalaki analyse mais tokomisaki na suka te ba oyo ezalaki fallait tosala deuxième mpona mwana ye oyo ya kosenga pardon te, mais asengaki pardon tokosala mpe yango baanalyse eza ebele oyo tema tokosala baémission eza ebele oyo tokomeka kotondisa na kati ya radio télévision. Mais pour le moment toza quand même na temps ya repos, nzoto esengi ezala mwa na bopemi mikolo bocomprendre biso mikolo ya komanda mwa losako chaque jour po makambo oyo ba oyo baluki bakosilisa bango moko, mais nzambe ya toujours na biso ba oyo nyonso bapona radio télévision comme na bango chaîne oyo eza koprepare makambo ebele ya malamu na liboso awa. Idée na biso ya toujours idée ya communiquer na bato, eza chaîne moto osalaki po tomeka kosisa makambo mosusu mosusu na ozwi information olie ofanda nango il faut opartager na baninga na yo bandeko tu esika bazali bazwa information yango. Tosalaka chaîne oyo to bato mosusu baza stress po baba stressé totie bagagi na kati po bato batalaka bato kotia makambo ebele ebele. Eza bagarso mosusu basalaka mingi ba dessin animé na lingala to banda komeka kotiela bino yango po bana batalaka mpe bayebaka mpe lingala mingi bana mosusu oza na poto. Toza na baide eza ebele na kati ya radio télévision biso awa tobangaka te tobangisaka mpe te. Ya une seule personne oyo ayebi makambo oyo asalaka ya nzambe. Bacoup d'état eleki ebele ebele tomoni makambo mpe oyo ya nani ya ndeko na biso Vital Kamerhe oyo azwi corona na kati ya prison. Na kati ya prison bato baza ebele, mais eza kaka moko ya ye oyo abimi libanda oyo balingi batinde na poto. Tokolobela yango mpe kaka na courant semaine. Esengo oyo toza nango chaîne na biso baaccepte yango comme partenaire na YouTube wana tokosola yango bien ata ba mardi tokoprograme bino ke mardi tokosala spécial mwa esengo wana. Pour le moment bakisi tomela tozopema ebele yango toza na tante ya kosala eloko wana. Masolo eza ebele ba oyo toyoki ba oyo ifo topanza ezali na katika masolo toyoki président Kagame mpe aza presque à la mort quoi, presque nde balobi, mais toza kovérifier na bato oyo bapanzisa yango parce que vidéo mo ecircule makasi wana mpe eza banews africaine tokolobaka ensemble mpona kadi topesaka Congo mosusu tokokenda mpe libanda mpona bandeko mosusu bazwa bainformation bacamarade oyo bayokola langue na biso ya lingala. Bamakambo eza ebele oyo eza kokende kaka na Congo na Lubumbashi to Kinshasa, Goma, Bukavu ya baaccident oyo bato bazokufa butu na moi nyonso tokolobela yango na oyo epasai na Kasumbalesa concernant côté ya Bilanga base Bilanga oyo babomaki
neutralisaki yango basoda ekomaki lokola arme yango lokola guerre bacivil na militaire tokolobela yango mpe tokoanalyse yango mpe lisusu eza babiloko eza ebele oyo tokolobela en tout cas na moment oyo tosisa nano oyo bata ya 3 jours 4 jours oyo mpo tosanti nzoto bien tozongela baémission na biso ana kati ya radio télévision tokotika jamais tofandaka boye sans koloba sans kosa te eza émission eza chaîne eza mposa baémission baanalyse mpona koprévenir to kotransmettre bamessage na population esika nyonso bazali yango ezaki souci to sentiment na biso majeur oyo tosalaki tomilakisa baoyo bayebi keno nzoto eza corona te tokende hôpital ya corona te ezaka bamusculation bamokongo banini mais ekosameliore ekosila na mingi te tokozala guéri bientôt tokolobela peut-être satan alingi asepela keno azwi ngai mais malheureusement satan aza makasi te parce que biso tozalaka toujours na liso ya aigle esika moto opense te mais biso tomoni deplace ya opensele yango tokolobela yango kaka biso toza bana nzambe yango mingi toyaki kokabolana na bandeko oyo ya biso bacomprendre ke toza na bomoi toza makasi esengo balingi topartage na bango contenu ya monétisation tosala yango ya mardi mais pour le moment tozoprépare baémission na baoyo baza na Kinshasa comment bakosala baanalyse ya makambo nyonso parce que pour le moment tokomo changer batactique tokotisa biloko ya ngulungulu te tokozwa eloko ya image te tokole yango koevite basanction makambo ebele monétisation eza bien bamonétise yo mais faut koyeba nini comment okozwa revenu na yo comment okozwa mbongo na yo batactique nyonso wana toza na kati ya étude na kande toza na malade toza koétudie bavage moyen nini tokosala mpo tomeka koavance bien toza na esengo mingi ya kopesaka message na bapopulation to bandeko na biso ke tozongisa bagag bientôt tozongisa deja moko todouble yango bikomi mibale tozongisa bagag bientôt bagag ya bien apa bagag tozongisa bafilme na kati ya télévision tokotia bafilme toza partenaire na bato mo bazala na Congo oyo bazalaka toujours na Kinshasa oyo basalaka bagag na yango tozwi mpe bamosusu baya Lubumbashi tokotia bagag ebele ozala lingala français na swahili tokotia pourquoi bato bazala toujours na mwa na kosepela eza bastratégie oyo tozosala nango na moment oyo toza kobela nzambe azoinspire biso eza eloko oyo tosali tosali yango na makasi na biso te nzambe apesi biso parce que moto mosusu akoyoka zuwa na eloko akoyokela zuwa te eloko tosali boye moto nyonso akozala application akoti pampa asali mpe eloko na ye afungoli mpe chaîne na ye epe azwi baboye na ye mpe akomosala makambo na ye mais bato mingi zuwa eza kopona so place te zuwa ezopona so place te okozwa zuwa na eloko nyonso oyo ezanga même pas na ntina oyo osali yango zuwa en tout cas baabone to bandeko nyonso baoyo balingaka ngai balingaka chaîne na ngai nasengi bino en tout cas merci na baoyo basoutenir ngai mais tokosala yango na chaîne na moment oyo tokozwa temps ya kosalela mpona monétisation mais merci quand même na baoyo bapartizaka bamessage na biso merci beaucoup parce que makambo eza ebele tellement ebele tokolobela analyse esilaka te analyse epolaka te bato tu bakosala bamission na bango mais ntango tokokoma ya biso mpe ekozala bien tomonaki retour ya le président Eli Martin Fayulu oyo bato balobi ke non Martin Fayulu aza mposa batia eka biso mpe tokoanalyse eza baévénement oyo passé tolobeli yango te bakambo oyo totie déjà na kaye na biso oyo tokosalela baprogramme ekozala tellement ebele ezala peut-être jour nyonso émission ti bato bakocomprendre ke non mayele ezalaka nango ya façon ya malamu ya façon ya koyiba te ya koescroke te mais na façon ya bonzambe oyo apesi biso mayele ça veut dire bandeko na ngai baami na ngai baleki na ngai bakoko to bapere esengo eza makasi tozala mingi na nzambe nzambe aza moko juge aza moko moto ya mokili akokondane akotia point te na vie ya moto po ayebi vie ebandeli mpe suka ya moto te to eza conseil moke na kopesa mpe conseil mosusu ozala keno na mobali soki oza mobali dignité na personnalité basomba yango te
tatomeka koyeba se gérer koyeba kotala makambo moto amemeli likambo oyeba kotala yango nini akoki kopesa ya malamu to ya mabe toza na juste wana eza ya moke tokolobela mais makambo eza ebele oyo tokolobela na mikolo eza koya tobopesa po mikolo tokomo changer tozwi mwa boteni bozongaka na nzoto po tolotaka mpe teni emo esprit ekotaka mpe ezala mwa bien na façon ya malamu yango toza mposa na bino bandeko nyonso topesi bino mbote merci baoyo bakozwa message na moment nyonso oyo bakozwa yango ezalaki juste message ya kopesa bino baprogramme oyo tokosala na mikolo ekoya e juste mpe bomona keno batemps ebele tosala émission te nzoto ezalaki mwa bien te eza nzoto te oyo azwi corona te milio eza te na okosola te vo eza normal eza juste musculation misala oyo tomesala yango te misala oyo osala yango te banda kala so osalaki mokolo oyo nde esalaka c'est un peu ça tout ezalaka ebanda na motu soki mosala osala yango banda kala ta osali soki mpe moral eza bien te ebebisaka nzoto bocomprendre ezalaki nde ndenge neti esekwenga me toza bana nzambe toza toujours bien merci na baoyo bakopartage bavideo na biso merci na baoyo nyonso balingaka mpe bemaka to bakomantaka merci en tout cas toza toujours na bino boza biso toza bino bokomona bilongi ya sika peut-être bientôt ya bato oyo bakondosala mosala parce que yango totie yango mpo epesa bato mosusu batemps basala balakisa batala na bango bao baza na mwa mayele bato ebele bano kolekaleka yango kaka nde ezalaka kote mosusu biso mpe tozwi quand même idée ensemble mpo tomeka kosunga to kosalisa na bandeko na biso eza eloko ya mokili tokufa nango te tokotika yango na mokili so tokende kaka bopamba koye tokisamba ya likolo awa te babi mingi mwa adage moke ebimi yabiki no mokili eza satan nzambe aza lola mais nzambe ayebi nde abatela bana na kati ya mokili toza toujours na bomoko nzambe apesa biso souffle de vie to continuer kovivre longtemps po nzambe ayebi ya lobi ya moninga merci na baoyo nyonso bandeko baabone merci tozalazala ensemble na makasi ya nzambe tokolonga bitumba nyonso ata oyo batie tokolonga yango